ministre Obanumbi na mokonzi ya mboka na mama première ministre rôle na ye ezali ya korégler baproblème ya bacitoyen bino bacitoyen nde boza bakonzi na biso. Ministre mosala ezali kotikala na bureau climatisé parce que nalobaki ete au lieu bakende bapoto baconférence baformation, je pense que peuple congolais eza na posa nanga mingi na terrain ke na baavion peut-être. Et c'est là que j'ai compris que ministre Oyo azala na terrain te aosalela te. Ça c'est vrai. Ministre Oyo ayokaka population te akosalela te. Parce que soit bakokosa yo, soit bakolaborateur no banda kolia mbongo bato. Biso mikozi biso ba ministre proposer ba acte sendeli total pe lobby parce que tout ça est éternel. Bato et là ba leçon na opesa moni ba mbongo bazana ba mbele mais les loups grâce à ta ndako moko na ezate namona mwana ne ata moto alobi non lelo oyo aza populaire na population na Kinshasa to wapi ça doit nous interpeller. Oyokaka non ye azalaka ministre n'epoka Mobutu vila wana ezalaka yai après bana bakomo boma na mpona ndako moni ça sera banda naza ministre ya justice nayokaka lisusu te bato moko boye bake babotoli quartier mobimba eza te makambo nyonso oyo nazovivre lelo eyali badossier ya kala boye te la communauté finit la récréation. Mokonzi ya mboka tata Félix Tshisekedi ntango anome ngai apesaki ngai mitindo ya koredresse justice. Nalobelaka mokonzi ete makambo ya baspoliation okotikalaka lisuku oyoka yango justice est plus fort. Et ça nini ici yozoya na biceps yozoza na mbongo ebele yonde famille na yo esala kombo yozoza millionnaire na yango okende kobimisa bato na bamapango na bango oye na bapolicier outiliser parfois basoda baya traumatiser bato babenga na bato na bamapango makambo wana nyonso esali nini
te na bato ya mbongo na babula babuliposo baza sumi na libeko. Na évaluation ya bureau de consultation populaire na biso bilan eza positif. Ministre Obanumbi na mokonzi ya mboka na mama première ministre rôle na ye ezali ya korégler baproblème ya bacitoyen. Bino bacitoyen nde boza bakonzi na biso. Ministre mosala ezali kotikala na bureau climatisé eloko oyo ezoboma parfois bacitoyen beli eyali ke biso mikonzi tozala na ngonga ya koyoka population te. Parce que la loi qui était au lieu de qu'il y ait des photos, des conférences, des formations, je pense que le peuple congolais, ils ont appris ça dans la mingi na terrain qui est dans l'avion. Peut-être. Eza baleson oyo eteyinga makasi na po ete soki na corrige bainjustice wana te lobi peut-être bana mama nde bakozala victime. Biso mikonzi biso baministre pour opposer baacte esengeli totala mpe lobi parce que toza éternel te. Et donc boyeba ete ça me touche terriblement d'observer ndenge nini avant nakoma ministre bato bazalaki na motema satanique diabolique ya kokendaka kobotola moto lopango eloko na ye atongi ndako na ye obuki poko tiokomi mpe kolala na ndako. Bandeko na ngai situation na trouvaki ezalaki grave. Comment okoki kodeguerpir 500 familles 100 familles? Comment? Oza na esprit nini? Donc bandaka na nyonso wana bato baotonga bandako na bango yo oye koloba te koloba moza ya yo. Ozeli bato basilisi bamapango na bango batongi bavanda 10 ans, 20 ans, 30 ans, epi yo oye na jugement moko lobi oyo nyonso oyo omoni oyo ezala ya nani. Nde babiloko oyo ebomi mboka eloko oyo
il y a moi. Et c'est là que j'ai compris que ministre Oyo Azala na terrain de Ausalelo. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ministre Oyo Ayukaka, population de Ausalelo. Parce que soit Awoko Sayo, soit ma collaborateur nous on a relié à mon il va être ce que vous avez réellement congolais, 100% congolais, de père et de mère, vous supportez ma beauté. La moni, tata mou avec un handicapé. Vous imaginez la position de Azali. Mais aujourd'hui, au bout de Tata Aboui, est-ce que et Bolobi, ministre, à ça la consultation populaire dit ce qu'on va à Ossal Israël au sommet. Bateau, et là, la leçon dans le pays, on y va mourir. Bamutu bazana bamubili mais les loups grâce à ta ndamuna ezate namuna mwana nata mutu alobino les loups aza populaire la population à Kinshasa ça doit nous interpeller le yokaka non yazala ministre de l'époque à Mobutu, Vilawana, Ezadara Yahi, après Manabako Mubumana, Ponanda, ça sera le meilleur héritage, c'est de servir le peuple. Les saluts du peuple et la loi suprême. Des slogans et Mukonzambo Katata Félix Tshisekedi. Les saluts du peuple. Tout ça déjà na agression na est wapi ba Rwandais bazoya koboma biso na ba complicité ba pays étranger lisusu et puis tozala lisusu na ba agression ya ba congolais bandeko na biso mo ba congolais na makambo ya mapango na makambo ya basalaire ta société oza société motuka na yo ebomi congolais écoutez yo nini odédommagé bakunda ebembe 3 ans na mort est-ce que ça normal donc oyeba ete tant que nakozala ministre ya justice ba injustice ekozala toléré soki mokete.
kotelema boyeba ete mboka na biso mpe kotelema na poto bokomona mambo moto ayekoyi kozwa lupango ya motu nakutani na moto mosusu moko kaka ntango na okende kozongisa bato moto wana alobi azala chauffeur na poto chauffeur na poto na Angleterre asala baépargne na ye e atongi ndako na ye kote ya nzele atie balocataire na ye atie mama na ye e moto moko boye alandi alamuki aye alobi te ete ndako wana nyonso concession wana eza ya ye est-ce que tozo encourager bandeko na biso bakongolo baa libanda bazonga na mboka entreprise ya bato n'en parlons pas bomona moto asali société na ye ainvestir na mboka mais groupe d'individus baye balobi te société oyo ekomi ya ngai biloko wana nyonso esali nini bato ya makasi batrafic d'influence esali nini nga soko olingi otomonanga ya sitelenga nkombo ya bato basala bakongo wana nopia na kanda Boyete, le salut du peuple et la loi suprême. Makambo nyonso bolobaka awa na notaka mo mpe na kita na terrain mpona koreka tokenda mo malembe mpo ete ministre ya justice ye moko akoki kosala mosala te sengeli koimplike baservice ebele mais esengo na nango eyali ete banda nakomi ministre nayoki lisusu badérapage te ça veut dire que soki toregle bariere ebele oyo na koyoka stabiliser makambo mpe mboka ekozonga na droit chemin. Alors tozo-organiser baétat généraux ya justice congolaise mokonzi ya mboka boyebi adeklaraka ete justice na biso eza malade na constat oyo tosali biso nyonso koremarke ete justice eza réellement malade. Mais sengeli tosala autopsie nango todiagnostiquer yango sérieusement po ete topesa yango une thérapie de choc. Boyete. Alors du 6 au 13 novembre 2024 tozo organiser baétat généraux ya justice ya mboka mpona tomituna mpona nini justice na biso eyali kobela eloko nini oyo esengeli tosala mpona kobikisa nalingi moko na bino arefléchir mpe botindela biso miyano na bino toyokani sur justice. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir? Donc, pour me donner la réponse, on peut réfléchir calmement. Merci. Nous avons la parole. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables.
Corrector News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel. Check.